Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Bon week-end, mabota na bino, bonjour, bonsoir et dépendre na air aussi di bakwa kolanda KNB News mukona elo tika to fungola yango na élection 2023 la muka asengi consensus moko esalema bato nyonso ba partie prenante bavanda autour ya mesa pona kosola likambo etali bongo ba réforme nini kosala pour que consensus ya malamu ezoma pe ba élection 2023 esalema malamu ezalaki maloba ya Adolphe Muzito akomi bongo président topé coordonnateur ya coalition la muka azwaki flambeau na mukola lobby esalema ki na ville province Kinshasa. Image pe commentaire. Coalition Lamuka a signé la classe politique congolaise et société civile ya komitia na table moko pour harmoniser ba vue sur ba réforme ya ko sala liambo ya ko aboutir na ba élection et ko permettre République démocratique du Congo à ba dirigeant légitime ya peuple congolais. Ezali Adolphe Muzito, nouveau coordonnateur ya Lamuka ndenge alobaki yango vendredi 8 avril 2022 au cours ya interview moko accordaki na presse en la ville province Kinshasa, capitale ya démocratique du Congo. Classe politique à travers parties prenantes, Yakoyeba Union Sacrée, Lamuka FCC, les sous-sociétés civiles, les sous-parties prenantes non sont conflit. Zalawana pona koloba na likambo etali bongo ndeni toke na maponami. Yambo ba élection en 2023 et salema. Parmi ba objet ya discussion yango ezali bongo processus électoral o ekosalema na cohésion na unité pona kosala ba élection moko ekosala que RDC retrouver souveraineté na yango pe sous population de la réhabilité na ba droit na le plus légitime. Toza boyena posa ya bagage ya unité pe coalition nationale pour na kosala que front nyonso force d'occupation instabilité pe batuerie na est et si la cependant Adolphe Muzito a précisé que ekozala te quelconque partage ba poste au cours ya ba pour parler mais les sous mingi ba question ya koyeba ndeni kokena mapona me ekozala malamu pour que tous soient bakondi ya malamu ndenge moko alobaki. Président ya parti politique Nouvel Élan a souligné qui par ailleurs que rencontre yango ekosala moto ya ba modérateur ou notamment ko évoquer titre d'exemple église catholique top église protestante to rappeler que l'élection générale est prévue en 2023 dans la République démocratique du Congo conformément à la constitution mais sous fait de route de la commission électorale nationale indépendante et ça qui rendu public récemment dans le nouveau bureau de la commission électorale nationale indépendante bisikot bazali kolinga nyonso et ça les mamalam Kinshasa et l'équipe partout. Élection ya ba gouverneur ba maman ba dénoncer le fait que Mbango ebele bazate basi mingi mami kutite na kati ya ba candidat gouverneur to vice gouverneur na boy basala ki dénonciation na bango na nzela communiquer o etanga maki lobby bolanda ezaki bongo liboso ya pandisa. Na déclaration moko esalemaki vendredi 8 avril 2022 na siège ya association Alpha Maman na lingwa la babasi ya ba parti politique pe ba société civile azali ko exiger inclusivité ya ba candidature féminine na tenue ya ba élection ya gouverneur pe ba vice gouverneur na 14 provinces ya République démocratique du Congo à travers déclaration yango basi yango ba s'exprimer qui pe ba exprimer qui mécontentement na yango ba exprimer qui mécontentement na bango en endroit de parti pe ba regroupement politique pour na kosala compte te na parité na désignation ya ba candidat na élection ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur sur le 103 candidats gouverneurs inscrits na CENI l'on compte seulement 15 femmes. À cet effet, bango ba formula qui serait à ba recommandation na CENI commission électorale nationale indépendante na ba parti politique puis ba regroupement politique na ba grand électeur na basi ba candidat pe à la femme en général na mboka na biso atalisaki que bango bazali basi ya ba parti politique pe ba société civile na diversité nyonso bazali ko recommander na CENI à ça la analyse objective pe impartiale ya ba dossier ya ba candidature ya ba basi na respect ya ba loi en vigueur au grands électeurs va dépasser ba barrière ba préjugés sociaux culturels et religieux va voter pour na basi pe li sous ba analyse objective constructive na ba programme ya ba candidat au parti
parti pe ba regroupement politique ba encourager pe ba proposer ka ba candidature féminine na basi bango moko ba candidate ba exprimer ba ambition na bango au sein ba parti politique pe ba regroupement politique en amont pour na ko informer ba mouvement féministe pour na ko zwa soutien na bango na basi en général basala nyonso kosungaka publicité ya ba candidature féminine pe lisusu société civile a veillé que processus yango ezala transparent crédible et objectif à travers observation électorale moko ya malonga selon calendrier publié na CENI élection ya gouverneur et vice-gouverneur ezali prévu le 6 mai prochain 14 provinces ezali concernées ya koyeba Olomami, Bazouele, Kasai oriental, Kasai central, Congo central, Lomami, Maindombe, Mongala, Maniema, Sankuru, Kinshasa, Kwango, Chopo, Pe, Tanganyika. Kinshasa, et l'équipe partout. Parti le centre Bayambamaki na Christophe Mbosoko dia wazali bongo président Assemblée nationale nini penze salemaki to pe beaucoup tane bomba lobela ki nini image et commentaire. Jamais Kambinga et Yves Kisombe, respectivement président et vice-président et regroupement politique le centre, Bayamba Maki, na président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko, dia le 8 avril 2022, durant rencontre en parti politique le centre, Pesaki na Christophe Mbosoko, dia amendement sur loi électorale compte tenu à l'élection 2023. Atalisi que bon batalisaki que bayebi na mozindo ba côté ya mabepe ya malamu ya loi électorale o ezali lelo ona na boye batalisaki que bango bayaki ko pesa to pe ko formuler quelques propositions na bango wa bibisika ba salaki notamment suppression ya seuil électoral na boye atalisaki que bango bazali na ngambo ya les centres ko sala nyonso pour que ba processus électoral oyo ezala garantie et ça mama lamu pe ezala ba élection moko ekosala kitoko pona mboka na biso na koyoka président les centres numéro 1 Assemblée nationale arasaki bango que démarche na bango ezali malamu logique pe dialogue ya adhésion yango ekosalema surtout na tango makambo ngo kobanda na Assemblée nationale. To rappelé par ailleurs que durant session en mars en matière électorale ekozala priorité notamment adoption de la loi électorale en prévision de la prochaine élection générale conformément à la constitution en cannabis et ça que bah élection et ça les après 5 ans c'est-à-dire en 2023 en tout cas politique oyo ya ko proposa ka boye salima lamo ke ya ko critica ka boye kitoko makasi Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco Tchelibino na marché, spaghetti, roni, pe macaroni, roni, zote kama partout. Somba, toujours, kobo sana teta la, logo ya Beltesco, ezala wana po yango ndezo pesa bonne santé na libota mumba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti, roni. Oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makabaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mosusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. La voix du développement est à mon cas, émission KNB News de propos arabino awa tout c'est nos extraits et émission est déjà en ligne na chaîne YouTube Nabino Botala Kaka KNB News oza mobimba kasikobo sanate ko s'abonner. Pour nous répondre à motuna ya soki mboka qui veut se développer grâce à l'impôt est indispensable de parler du développement ya mboka sans pourtant kolobela impôt. C'est-à-dire, quand nous parlons de développement, le développement est aspect mibale. Développement ya moto, na développement ya structure économique. Développement ya moto ezali elekaka mingi na oyo na niveau ya organismes internationaux, Banque mondiale, tout ça, organismes internationaux, on parle de IDH, indice de développement humain. Na kati ya indice wana ezali kolakisa ke ba humain o baza développer na kati wana total la taux alphabétisation taux scolarisation accès à l'eau accès na ba besoin à première nécessité na kati nango batale est-ce que population ya mboka oyo baza na accès na ba besoin na ba biloko wana ceux qui baza na ngo na niveau moko boye vraiment développer balobi que population eza développer ceux qui baza na yango te balobi que te population baza en voie de développement ou bien baza sous-développé. Ce sont ces indices-là qui aident à ce que nous puissions comprendre c'est quoi le développement sous l'aspect humain. D'un côté, mon côté l'aspect développement, il y a structure. Bateau, baza développé, baza environnement nini. C'est là où plus on parle de l'économie, de l'activité économique. Développement, ils ont découvert, ils ont kolakisama na indice moko ya monene, au babengi PIB. Produit intérieur brut. C'est-à-dire, sommation ya ba production ya ba Congo, ya ba nyonso baza na Congo. Na ba nationaux, na ba expatriés o baza kufanda na Congo, baza ko sala musala na Congo. Production na biso nyonso wana. Batali capacité nango. De batali soki économie na biso zali développer ou pas. Na kati ya développement wana. Na kati ya développement wana. Et qu'on ça la malolenge misato. Le développement sur le plan de production, le développement sur le plan de valeur ajoutée, ou bien le développement sur le revenu. C'est-à-dire, le misato wana des allés collapse développement. Tolobela sport toyeba ke mopandisango monene oyo Kabulo azali na 2 jours kaka pona ko s'expliquer sur ba propos o atenaki na chaîne moko lors ya émission télévisée bisika pa bandai ko expliquer de fait ya Léopard na Maroc nini penzi esalemaki bolanda ba détail na élément autoproposé bino. François Kabulo mwana Kabulo azali na 48 heures pona ko former ba explication oye kosala na hiérarchie na ye sur ba propos o asalaki sur chaîne privée contre certains Léopards pe ba membre ya gouvernement yango ezali ko renseigner note moko badresaki na directeur général ya radio télévision nationale wa bibisika basengi que comportement na ye portaki atteinte na image ya marque ya établissement public RTNC pe ba pesi 48 heures pour apesa explication moko sur maloba na ye o asalaki lors ya émission moko bisika akindaki ko expliquer de fait ya Léopard récemment na Maroc. To rappelle awa que Kabulo mwana Kabulo moko ya ba journaliste o akinansango surtout na milieu sportif azalaki invité na moko ya ba émission télévisée bisika pi a traitaki d'escroc Cédric Makambo pe Yannick Bolasi
pona kondima kozwa prime ya $40,000 promise na ba joueur tandis que bazalaki en forme te. Nyonso ane epesaki mwa ba réaction ebele na ngambo ya direction ya RTNC basengi ya pesa ba information pe ba explication na maloba na ye pona ko éviter que nyonso wana est choqué public. En tout cas dossier en etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Toke nanga mosusu toujours na sport ba dirigeant ya ba club bazo plaider après na fekofa ko senga que ba championnat ezonga wuta e katanaki likola ba moyen ba kutanaki na ba kambi pe ko lukaneni gouvernement tya maboko pour que ba championnat to ba compétition yango ezonga na République démocratique du Congo Bolanda. Délégation ya ba dirigeant ya ba club ya football congolais réunis au sein de l'association des dirigeants des clubs de football congolais, échangé qui vendredi 8 avril dernier, na Kinshasa, na comité exécutif de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, na Mukuse, Wabisika, Batalisaki, Likambetali, sort réservé, na ba championnat nationaux de football, Vodacom Ligue 1, P Ligue 2 à l'arrêt depuis plusieurs semaines. D'après président et la structure Yango Lambert, Osango Oya s'exprimaki à l'issue à réunion Yango et Salemaki, responsable instance ya football Oya Sengaki Bango Tango pona komema. Ensemble ya ina foot Ligue nationale de football na démarche à l'autorité congolaise pour na koluka solution et ba question Yango atalisaki que bazalaki na lina foot le kola lelo au niveau de la fédération juste pour na acquérir question Yango pour na arrêt ya ba championnat à na du Congo. Naboye ezali conquêter makasi souci ezali ko poser ba question fédération à travers président Yango atalisaki que a koluka ndenge nyonso ko poser ba question na ba oyo faut ba répondre, c'est-à-dire ba kondiamboka o ba koyebisa bango moment nini masolo topé ba championnat yango ko zonga pona nyonso esalema malamu ana mboka na biso pona ba dirigeant ba club et ba football ezali très important ya ko poursuivre le championnat national au regard et ba échange sportif à venir, notamment championnat d'Afrique des Nations CHAN na Mukusepe, Coupe d'Afrique des Nations CAN. On rappelle que les championnats nationaux de football, Vodacom Ligue 1 peu Ligue 2, ils ont plusieurs semaines, manque de moyens pour le déplacement à club engagé dans la compétition en go na ville au automne susu yango ezali cause ya arena ngo kasbala kiko masolo se kotambola malamu pe nikoleko yash ba championnat et ko zongala Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition à week-end Oyo le 9 avril 2022 nous avons représenté. Merci l'équipe technique et rédactionnelle et Saki Mosaki Toko. Merci Nabino Rolandi biso partout dans le monde beaucoup pour ça la biso confiance tous akana pour nous informer bino Tokutani très prochainement. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no